Bonjour, bonjour, bonjour. Ici, c'est votre deuxième maman, maman Eliane Nitu. Appelez-moi Kimiaki en caca. Liko nango bobakisi maman Nitu béton, ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Tala nenga na boka litama lokwa maman Denise. Mingi na lobaka ete soko yebi koza mutu akanda kotala nga te po kosepela na yo na ngai te. So yebi koza fanatiki révolté kotala nga te po okosepela na yo na ngai te. Merci mingi na bino so bay obolingaka maman Eliane Nitu. Merci mingi na bino bay obo sepelaka na maman Eliane Nitu. Merci mingi na bino bay obo disposata na bino pona kotala to koyoka wa bino maman Eliane Nitu. Ndeko sezamba no liboso kutai nanga na kosenga na yo o s'abonner awa na Eliane Nitu TV apoza va ko s'abonner ou activer cloche de notification pour ceux qui émission à ce que côté baraki émission à ce que côté na katia chaîne na biso yo pe oyo za déjà abonné na monu boti na message maman Eliane Nitu mais nazo mona ba émission te mais parce que ou activer cloche de notification te. Oui, osa abonné. Mais le coup le fini cloche de notification te ceux qui émission à ce que côté mo yeba que émission côté ezate. Donc, il y a toujours activer la cloche de notification. Et puis, on a la bande de cognos surtout au dispositif. On a bien pour côté la toko comme maman Eliane Nitu. So aussi si côté l'émission, on partage la bande mususu. Comment baka apona yo mon côté zo émission partager. Na bande ko mususu o ba yebi chaîne na biso te ba ko kape ko yeba chaîne na biso ba ko s'abonner. Pamba te a Eliane Nitu to za ba émission belé. O kuta ndenge nga wa bino na oso na bino boye. Ta mususu kuta ba émission culinaire, to pe ba télé réalité. O kuta ngo a na la chaîne biso ya Eliane Nitu TV. Préparons-nous pour le mariage. C'est vrai que tous en a concept la biso awa to sur la makambo mabala makambo oyo etali famille. Mais hormis ça ce qui est mo to bito kota moi pembeni to kota mais mingi toujours maman Eliane Nitu na za vraiment discipliné na tika la vraiment na katia concept na ngai ya vie de famille hein? Du vrai du vécu du quotidien ya onde auto sur la mingi a na katia chaîne biso ya Eliane Nitu TV. Na yango boye bibi nyonso ete mikolo nyonso tozo be na kati koyeba na pepe kala yemba ke koyeba na ezali bongo ngambu nena utoko ebisa bino la fa parce que mutu oya sali likambo soko ayeba na te lisolo ne kobeta ma un jour deux jours et si la kame mutu oya yeba na lisolo si la kanokite. Pourquoi lisolo si la kanokite? Si la kanokite pamba te ce qui mutu atali ayeko bakisa mo pilipili maman tout tala mo pilipili mo ezalia tala mo mwa moko ezalia tala mo ay yango tala mo litungulu yango sala ka toujours que émission esanini ekoma mulai. Ndenge tobetaka masolo nde tosola baka toujours ke soko za likambo moko eleki na entourage na yo oza na posa tolobela yango ko hésiter te bengo be maman Eliane Nitu. Kana na lobaka ete émission na ngeza rapona ko bibisa te kasipona ko bungisa. Poka ndenge na ye na vandi bo ngamo sa mfumukanda na ye ko vanda na mutuna nga pona ko bibisa loko te mais na mutuna nga na ye pona ko sa nini pona ko bungisa. En tout cas merci beaucoup famille du cœur. Bino ba botala kanga na benga bino ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille. Na linga kabino ndenge bino pe ba obolinga nga mais mingi na lobaka ete soko bi koza mutakanda ko tala nga ete poko sepela na nga ete et surtout ndenge na boka litama loka maman Denise. Mokili matata. Émission ebotaka toujours émission mususu. Ce qui kaye bimi boye, c'est que ba bengaki. Ce qui ba bengi na tunaka, na zwa kaye, po na za mutu. Ce ko lobika aboye, na koki ko bosana. Po na bosana tina zwa kaye, mama ni tu zwa kaye. Zwa kaye mama. Ya obo mwese omulika kaye bimi, boye ba ke ba bengaki. Awa biso so toyebi ete soki toke côté ya musique musique mondaine de tobenga yango soki toke na ndenga musique mondaine toyebi ke actualité eza dominée par Fally Ipupa l'homme de double stade de France yende vraiment côté mondaine akangi penza en tout cas depuis anosa premier stade de France tango na stade de France 2 akanga actualité azaka kawana dintami. Ce qui est côté religieux, parce que Fally Ipupa musicien, non? Mondain. Ce qui est côté musicien chrétien, parce que Aska aza musicien, Mouyembi, ya wapi, ya Nzambe. Ce qui est côté, wana yesuko aksa, akangi actualité, côté musique chrétienne, akangi actualité côté mabala. Et pour ceux qui actualité n'est quand même makasi pambate azomi ma kombo eza bozito kombo eza kilo ya baboti na ye kombo oto bengi ya couple olangi mbote mingi na bande konyo surtout ya CFMC. Merci mingi na compréhension na bino. Merci pe na ndenge boza ko benga pona kopesa ba éclaircissement bino ba eboza na kati ya boîte bino ba ebo vivaka na bango
ba oyo bozalaka na bango, ba oyo bomoni ba musu ba moni bango ko botama, ba musu ba moni bango ko kola, et surtout oyo bayebi bizaleli na bango. Émission na utaye ko sala ya suka ana loba kiete bino ba mama oyo boza na kati ya CFMC pona nini boza kopesa bana ya mama Olangi conseil te to pona nini boza kopesa bango tolite yango nde raison oyo kaye ebimeli lelo. Ba mama ba bengi pona koyebisa ngai ke mama Eliane kaka ndongo lobaka na ba émission na yo ke ndaku oyo lalaka te place etangaka oyebi te tanga kote nini. Biso toza bana ya ndaku ya CFMC toyebi epai wapi soki mbula eza kobeta toyebi bisika nyonso oyo mai etangaka. Mama lobi naye kopesa yo maloba ya koloba na ba oyo nyonso tu batalaka yo. Mama na biso aza bongo mama mokambi na kati ya nga na obe yango église bango ba message obe yango ministère nga na obe yango église na kati église ya CFMC. Alobi mama Eliane olobelaki likambo ya mwana mobali oninga ya taba sœur corps opesa détail ya sœur corps. Lelo ndenge tovandi awa tokosimba aksa mingi te yenda za leader ya famille parce que yenda alingaka so penza place ya mama Elisabeth aza vraiment leader na kati ya famille na bango po mingi so ba scandale ebimi so makambo ebimi ezala kaka ye po ye penza asimposaka na kati ya libota. Mais lelo tokolobela oyo ndeko tobenge na kombo ya David Olangi. Makambo tokolobela awa ezali makambo oyo David Olangi asali ba mama na kati ya CFMC ba sepelite balobi mama bayoka kango tala ba binoko na bino tango musu ba ko se ressaisir tango musu ba ko comprendre po biso soki tokoloba ba ko yoka te soki ba so yoka ngo pa na bino e ko ko tike bango ki do makambo oyo ba ko ki ko sa nini ko yoka. Tokobeta lisolo ya divorce ya David. Pour nous comprendre le divorce à David bien, nous avons la bino wana bokomona film moko na yebisa ki bino jour wana uté ko leka ete video eza kotambola o batindaki David asombi tala mutuka ya mbongo ebele na lopoto babengi yango mutuka ya cher pona anniversaire mbotama ya mwasi a offrir ye tala mutuka voiture na ya offrir na mwasi na ye image bokomona yango bokotala image za wana et tout ici batu mitema makasi et tout ici bango penza mitema makasi tindeli nga video yango balobi lobela nanu likambo oyo olobaki ke biso to conseillaka bango te mais loko aliboso fokanga mama Elia Nitu mama Olangi azalaki malheureuse azalaki na pasi mingi para bana nyonso abota baza tetu mama Eliane bomone na otala kaeti soki bana ba yokela mama oya boti bango te na papa boti bango ebongo biso to sangani kaka na kati ya lingoma nde bakoyokela biso to beti yango point d'interrogation. Mama soki bana baboya koyoka mama oya mema bango 9 mois na libumu na papa oyo apesa semence pa ya mama po mama bota bango bana bayokela ete bongo biso oyo nde bakoyokela biso to che point d'interrogation. Quand on a toujours que ngai wabino mama Elia Nitu na musala na ona sala ka service traiteur la providence soko za na posa ya kosala fete za la kitoko batu baye bakuti babite awa eza professionnel mola kisinzela tezaka bongo penzanga na kati ya Paris nakolo bate na France nakolo bape na France na ekolo ya biso na mikumisa ta mwa muketi esalaka pe bien na mikumisa mwa muke 18 ans d'expérience d'existence boyebi ke bloko babakaka ya ba congolais so ba se bloko na bango eumelaka te
mais wabino mami il y a ni du service traiteur la Providence hein. Ah toi dans mois de janvier 2026 hein. Surtout comme dans mois de mai 2026 oyo service traiteur la Providence c'est ça qu'on totalisé bongo 18 ans na penza mola kisinzela po ba oyo baso ba na sima ba ko tambola vraiment na sima na ngai po ngata mona bandeki musala nanga ana na lobela na momuke musala nanga avant to kota na makambo ya David bolinga pe to mi lobela na lobela na côté musala nanga avant to kota na divorce ya David Olangi tant na banda service traiteur na ngai natalaka mutu tepo mutu pa kotala zalaka pete na banda kango parce que ezali kabu oyo nzambe apesa ngai mwana naye lelo oyo soki botali bato nyonso bakoma kosala service traiteur na munoko kofinga ngai na munoko koloba mabe mpo na ngaka mais bango nyonso balandi obe lokolo na nga banda na banda service traiteur la Providence bomona na ya na ba décoration kitoko banzunga kitoko mo ba flamme wana ezalaka boye na mipanzi ya buffet hein na banda na vraiment musala nga service traiteur la Providence kwa mbeli vraiment buffet ezala kitoko lelo oso botali batu nyonso bazoko ko créer te baleka oyo mama ili ani to asala bango so bako tambola bako tambola be na sima nanga kaka deko oyo nga na sala kaka ndenge na ya na ba flamme mutu muso ayeta na idée te ke bon mama ili na kata na idée ba flamme hein mon ba monter le kala mbazi pop biso moto be ngolu pepela esaka pop to be ngolu biso ngolu pepela moko te ayeta na idée ke non mama ili ani to lokola sala ka boacha ta ba moto na mipanzi ngape na idée mususu ata moko te bango nyonso balando bengai kaka ne na sala bife nanga ndenge bango so ko sala bife ndenge na système nanga ba moto nanga ba lupepe bango nyonso bazaka so sala bife ache nzoka ndiso tu wana nyonso balandi obe musala ya mama Elia ni tu pona ni créativité kati na bango ezate bazo créer te balandi kaka obe mama Elia to salaka ya mwana pe kaka eza mabete hein ya malamu ya bande ko bino soto bolanda ngai bolanda modèle na sala ka bife bolanda ninga na chaba moto nanga na mopanzi wana oui ponga muna banda ngoti mutabanda ngo avanga azate mais ba traiteur bazalaka avanga bazalaka na décoration bife lokola ngai te ba style nanga ba moto ezalaka te style nanga ko kendo koza ba marié na présenter bango bife nyonso to bosala nini mais bopesa ka dim te mabe na bino bango nyonso na ba na Paris na ba ya Toulouse na ba ya Lyon na ba ya Lille moko te na munoko ka kofinga alakisaka nini nango ya alakisaka yebi musala pota mo ya sala ya kitoko bino boyanga na sabosala nini boya Rolande batu vraiment baza batu ba ndenge kaka ba mama o CFMC o toloba o avant na service traiteur la Providence ba mama o CFMC na profiter na lobela mama moko pe CFMC baya kozwa service traiteur pona kosala musala na sa bango musala tango basi bazwi ngai na service traiteur tata mwasi ya kota mobali lokola ye azaki asambelaka na CFMC alobi bulu boke kozwa moto yo est-ce que boyebi eta dame na ye mwa mwasi na boke kozwa ye est-ce que boyebi eta dame na ye wana ezalaka na 2015 so na beta bina 2015 bino boke kozwa mwa mwasi wana bino boyebi eta dame na ye est-ce que tu me sors aux abatés na ministère kuna bato ko sa service traiteur pour bango pe na ministère ba pe na mama bango ça na pe service traiteur mais pour cause maman ministère bosi maman ministère te boki ko zo boye beta dame na parce que moi si marié ba ko bala ndeko ko betela nga lisolo nga bi kende ko yebisa ye tango akenda ko na restaurant akenda ko na ba restaurant ayeba ka beta dame bato balamba na ba restaurant wana tango mataka avion ayebi eta dame moto asali avion bilambo alataka ayebi eta dame ya moto asali bilamba c'est du n'importe quoi toujours vouloir mettre les bâtons dans les roues les bas beaucoup qui cause la bozaka église na mutu moko mais ceux qui mutango ebi ko sala musala malamu te et pe ki c'était moto azobi misambongo na ye azo mutu oyo ayebi ko sala musala malamu ponga vraiment mama il est na fière na musala nanga ata botongi nga ata bolobi nini na yebi ka je suis la meilleure ata botonga bosali ndenge nini
nayebi kaka nasaka musala kitoko parce que kosala musala kitoko elakisaka bato bazo tricher musala osalaka est-ce que nakosi pangoni so bakoma moto na mopanzi ti eza style ana si ya mama Eliane Nitu soki ezalaki kitoko te est-ce que bangaki ba trichango banga ba trichango te système okende koza ba marié ko présenter bango bife est style ana ya mama Eliane Nitu soki ezalaki malamu te est-ce que banga ba trichango banga ba tricher te soki ba tricher parce que ba mona ke eza bien ba musuku utang ba bandaki po alata toge wana alata tenia pemba azoko kate azoka mwa soni ba yoko kanga kama motema alata ka teni wana ya pembe ka kote kaka ba yoka ba mona soni makasi ka kote na lata ka drapeau wana tango na sala ka drapeau na bi voilà kote wana ka nde balobi ye paza muta YouTube ta to lata su drapeau boye aoya sukoloba biso bata micro nde toza boye kosanga likamwe so na yebi kotanga kanga okoza réponse na okaka na micro to aka lokwa ba musicien bomba ba misi ba répondre na nzembo biso pi bata micro toza bongo okosanga likambo eleki bambula tuku misato na misato mais un jour oza réponse noka na ndenge ya yango nalobaka sepi koza mutakanda kotala ngai te po kosepela na ngai te koya pe kocha commentaire te koma milienu umeleki oliochela biso Maman, service traité la providence à musala nangai. Il faut na le béana no musala nanga. Après tu okota mambwa songi. Po otozo beta, oza mambwa songi. Ba mama tande ba obet ba obenga. Boza kana kada songi. Tozo kochaka songi na kati ya makambo ya famille ya bato. Totana service traité la providence, boko yoka ya kafu bota na ba page belé page 1, page 2, 3, 4, 5 pages zaliawa. Ya makambo ya famille ya bato auto vandeli awa lelo mais ezo pekisanga te na loba service traité la providence et surtout maman wana oya lobaka boyebi madame te il fallait qu'il koza mutu ya ministère ayebi musala kwa mama Eliane Nitu te ba kozoye na sentiment ayebi musala kwa mama Eliane Nitu te pourquoi faut ba zoye na sentiment mutu azo bimisa mbongo na ye abo kozoye la sentiment ake komona vrai professionnel voilà na chebno service traité la providence simanango to kota boya ko makambo ya songi divorce ya David Olangi et Salama ndenge nini est-ce que libala ngo mama Olangi alingaka yango to aboyaka yango voilà let's go. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitu, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitu. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitu. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitu. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitu. Gloire à Dieu. Vous cherchez l'endroit parfait pour votre événement? Découvrez notre salle polyvalente au 12 rue de la République à Sarcelles. Que ce soit pour célébrer un mariage élégant, vous êtes une église, voici un lieu idéal pour vos cultes ou organiser un anniversaire mémorable, tenir une conférence professionnelle ou accueillir un concert. Notre espace s'adapte à tous vos besoins. Situé en plein cœur du 95 200 à Sarcelles, notre salle offre une infrastructure moderne, une capacité d'accueil flexible et un cadre idéal pour concrétiser vos projets. Contactez-nous au 771 013 98 pour une visite et transformer vos événements en moments inoubliables. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you...
Et voilà, un seul endroit, un seul service traiteur. Faites-moi confiance et vous ne serez pas dessus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez être satisfait. Voilà, bandeko, tokotiko na kati ya mama na likambo. Bomoni video ezaka kana bozotala, bomoni video nde botalati. Video na chela kibino. Boyo kasikoyo, tina nini nga na cheli bino video wana. Mama oya bengi, kana na uto ebisa bino ke l'iniquité ferme la bouche. Toban na aksa. Avant to kende na David, kolo makamuza aksa toban na aksa. Toban na aksa pamba te soki famille langi to kolobela ngo mingi ezali aksa mutaye ko pesa accès oyo. Mama biso alobi na nga ke soki mama kolosifem se azalaki mwana mobali akokolata ser corps bongo te atelema liboso ya bato wana kutuna si na lobaki me mama alobi betela ngo sete betela sete kakokaki kolata ser corps te aya kotelema na misu ya bato aya kotelema laleli mpe cher oyo asomba te oyo ayebi mutu na makolo te azo mpe asapuye nango et puis aleka na délivrance te aleka na kirdame te aleka na brisema te kaka po ake kolinga mwana ya kolo eklesia bakomi kopesa ye micro ateya. L'iniquité ferme la bouche. Maman Eliane, oyebi pourquoi mobali ya aksa azana accès ana kobanga te koboto la aksa micro tout le temps, hein? Koboto les micro tout le temps, kobeta ya betaka betaka ye mingi, a beta ke penza kobeta, mukuse ya aksa azape te tu ya kosakana te, bitumba ta monso na kati ya ndako ya libala na mwa mukuse wana. Wana za malo nazo ngai te kaye yango yo malobe ana kaye za ya ngai te eza ya bato bavivaka na bango o bamoni bango kobotama bamoni bango kokola bato bakota ministère bana mike lelo bana ba 70 ans 72 ans aka na kati ya ministère nde bayebi bango malamu bango nde bakopesa biso nde bazobenga bakoloba makambo balobi omoni manque ya respect oyo Kevin azanango. Kevin azo manquer respect pamba te. Aye kokota déjà na famille à découvrir bosoto ya kati ya famille. À découvrir bosoto pamba te na kati ya libota wana poto poto eza makasi. Kanongo lo bakenda kolala te place tenga ko yebi te me biso to yebi place oyo etangaka. To yebi ba place nyoso etangaka na kati ya ndako. Na kati ya ndako to yebi ba place etangaka. Akoti na kati ya libota moko boye. Libota wana akoti de 1 mosi moko ache lito ya lingi. De 2 azali mukolo par rapport ya mobali. Mobali aza jeune ya za mukolo. Akomaki na kobanga leki na kutu abali batu babali baninga ba obala amoni kazo tula. Amoni kazo tula. Nzoka nde tango mususu ngonga na ye kokaki nanu te. Tia ke iko bala mwana mobali oyo azali leki epane abolanda ba muscle na bolanda wana azali ki epa ya aksa. Aksa bala leki na ye. Po mobali ambinga abi tala tane elongo komona. Na bina cheka kate mama abi aksa za mukolo ya Kevin. Aza mukolo na ye ya ba 5 ans. Ngabi est-ce que ce qui mama zalaki angaka bana mwa mobali wana abi soki mama zala malgré mutu makasi angaka bana mwa mobali wana te ye moko lisusu a changé maloba kaka ye mama abiso wana alobi mama nitu ata soki pe mama zalaki angaka bana ne kaka mobali wana ebi pona nini David le grand frère abala mwasi na ya liboso abalaki azalaki ndeko na biso ya Braza. Ba gros bisous na bandeko na nga soto ya Brazzaville parce que nga maman il est à Nitu
nalingamaka makasi na Braza. Vivi Colette Wenge, je te fais de gros bisous. Hier, je n'ai bien kamata bipopwe na yango wana. Ma petite sœur, Nelly Boule, je te fais de gros bisous. Mirengeso. Kamata ba bisous et vous te bongo pa ta deuxième maman. Hein? Deuxième maman. Bo kamata ba bisous na bino yango wana. Bande koranga mingi na Brazzaville balinga kanga makasi. Songi ezalaka mingi na bandeko na biso ya kumbuka na biso Congo Kinshasa. Ndenge batelemela telema msala nga. Heureusement na mona nzamba linganga na Brazzaville kuna. Balinganga makasi. Sur 100% ya ba client nanga na 50% ya ba client nanga bandeko nanga ya Brazza balinganga mingi. Na pesi bino ba biso epele bo kamata meilleur vœu bonne année bonne santé. Ba bisous na bino epele. Papa Franck. Mes salutations. Papa Sébastien Gesso. Osako papa. Tolanda sikoyo mama lobi même soki maman olenga zalaki. Angaki pa ni pona pe mona mobala ni pourquoi? Ndeko David Olangi abalaka mwasi na Braza. Ndeko David balaka na Braza. Mama atelemelaka libala wana. Aboyaka libala na bato basambelaka pe bwa bata ba problème. Tango na ebisaka bino awa ba mama bokilo mingi baza ba problématique ba mama bokilo. Là siko tozu mama Olangi pe à son âme azaki mama bokilo poza mama bokilo ya basi ya bana na ye. David alisepeli na mwasi aza ya Braza ya famille pe ya bien. Mama David aboyi. Alobi okobala mwana mwasi wana te. Aboyi na motema moko. Aboyi na motema moko abi okobala mwana mwasi wana te okobala ete. Na boyi. Pona koyeba sikoyo ke bana ngo bazalaka mutu makasi. David abisia mama nazata kuna te. Nyoso yo kaye. Nga alala kuna te na yeba makambo ndeni soki kaye te, soki babengi te. Bibino pe boyebi ngai te. David atelema katisa na ngambo ya Braza kenda kobala mwasi na ye. Aya na mwasi na ye. Papa ya David na mama ya David baboya kokende kobala mwana mwasi na po balingaka ye te mwasi ya David aliboso po oya za na ye aza mwasi ya mibale balingaka ndeko mwasi wana te. Baboyaka mama boyaka papa boyaka baboyi. Mais David atelemaki ake kobala mwasi na ye. Aye na mwasi na ye pa na bango babandi kobota pe bana. Parmi bakoko yo papa Olenga ye marawa apesinga bakoko ebele bakoko wana pe bana kati. Bomema baba bokilo baboyi David baboya kende kobala ndeko wana mwasi po aza Brazzavilloise. Mais bato basambelaka Bible dit aimez-vous les uns les autres. Mais bato basambelaka mama na tango wana aboyi mwana na ye akende kobala mwasi wana po aza Brazzavilloise. Babia banda ko telemela makasi likambo ekolo aboyi mwana akende bala Brazzavilloise. Ba mama balebi makambo mama libanda ya kati te milimo bakenda ko benga no milimo bako benga naka milimo eko kenda ke kozonga ka balobi obe molimo wa divorce eza kuna mama mama sepaki na mwasi ngisongi ya po modele pe to tonga ki petonga oloba mama pe to tonga ki penza en tout cas to tonga ki abie mama ni tu libota wana bazana molimo ya divorce babi molimo ya divorce eza kuna kosakana te.
alobi molimo divorce mama Nitu eza kuna ya kosakana te. Tout le monde est divorcé là-bas. Tout le monde. Je vais komela boyo kaka la vague qui m'a débordé quand je vais tellement qui bala bo vanda boyo ka divorce ya David bo vanda Jésus-Christ a donné la paix. Jésus-Christ a donné la paix. Jésus-Christ a gagné les lois. Ah, kabo, kami tama mga bata-bata lang sabi. Zambe nangale kibango. Zambe nangale kibango. Voilà. Webi nga na mutu esengo eh. Boy baby nga na mutu ya esengo. Voilà. Papa na mama baboya ki libala ya David. David akenda ko bala mwasi na ye moko na braza. Na baninga po papa na mama baboya ki libala. Avandi na mwasi na ye baboti bana. Badi ko bota bana boti bana. Kanda na lobaka ke libala soki banene bandeli. Soki libota wana balingi yo te mama bana na biso. Soki mobala ki ko présenter na famille na ye. Wana kati ya pour le mariage. Voilà. Mobala ki ko présenter na famille. Soki papa ya mobali a validé yo te ou bien mama ya mobali a validé yo te. Kotingama wana te kokangama te kotingama te. Yeba ki ato koti na kati ya ndaku. Ato koti na kati ya ndaku. Likambo ekoya kaka. Ekoya kaka. C'est vrai que liba les aramos na mobali meto aba bantu. Toza ba bantu. Ndeko na biso wana ya mwasi. Akoti libala pa ya David. Baboti bana. Me famille ya David. Papa na mama balingi kate. Neboye mwasi akokaki te
mwasi akimaka. Mwasi akimi asengi divorce. Akrakaki. Azana babokilo oyo basambelaka. Me babokilo baboye. Balingi ete. Avandi aboti mwana. Aboti mwana aboti. Malgré ko bota bana. Babokilo balingaki ete. Babokilo baboyaki na motema na bango mobimba. Balingaki ete. Tina ndenge akima kokime. Akima na ye kokima tango akimi. Asengi divorce. Abina kovanda suna libala ote. Libala papa bokilo alingi ngai te. Mama bokilo alingi ngai te. Tozaka na bino na église moko. Balingi ngai te. Balingi kosantika te. Malgré na pesi bango bakoko. Balingi nga ka te. Ngai na kokoka lisusu te. Na kokoka lisusu te. Akimaka na ye, ake na ye, azongi braza. Kokima na ye kokende braza. Oyo bozomo na video eza koleka mwasi oyo. Azali bongo mwasi ya mibale. Ya David. Mwasi ya mibale. Oyo David abali. Mwasi ya mibale. Soza mutakanda. Ekoyeba kaka yo. Koyeba neza ngambo. Koyeba neza ngambo. Totonga kinga pena mama wane. Tose pena msa otonga ti. Wana kape mama loba nona. Nako aya koma. Mama loba. Nako koma. Oyo aza siko mwasi ya mibale. Balali kaka bavandi ka batala kabwe. Mutuka munene na bozomona. Ya valeur. Ya mbongo ebele. David asali mwasi na ye cadeau. Ya voiture wana. Alobi bango kuna mitime ekoma konyonga parce que bomengo wana nyonso bana bakabola gâteau na bango moko. Bakabola gâteau na bango moko bakabola gâteau. Balingi kaka via luxe. Yemo na monoko na abi mama ni tout. L'iniquité ferme la bouche. Soki Kevin azobanga bango te. Po amoni déjà place à kotaki a découvrir poto nyonso za na kati ya libota akobanga nani. Ana moto akobanga te. Alain, l'aîné de la famille de Toro Baboy, a bota libanda botisa mwana moko ya muke libanda. Oh bato yo basambelaka. Bato balinga lisote. Basa nazo un commentaire moko. Wana fezaka moi c'est pas moi mbala koza tant ba commentaire biso bati. Nela kenda na ki chassa bongo hein. Ça ba télé réalité na ngana kende gauche na ki droite na sa boy. Mutu mo che commentaire lobi. O le ki se rappelle ça so kenda tam ko le montre l'exception qui église. Non, pharisien, regardez comme je suis. Regardez la belle créature de Dieu. La belle créature de Dieu. Vraiment, moi, c'est aboya olinganzambe te. Ya boya ko sambela te. Bozo bosa na kena Bible. Nzamba linga ki ba pharisien te. Nzamba mla ko linga ba pharisien te. Pour Bible on ezo bana biso ke soza mposa ko sambela. Kota na chambre. Kanga porte krakra. Sambela nzambela yo. Akoyoka yo pe akoyanola yo. Yana kati ya makomiti. Nga malamu na toute la bino tolo ya service traiteur. Na toute la bino tolo. Service traiteur la providence nanga. Ndenge batu yoso baya na musala. Baya ko tricher nga. Parce qu'on a publicité ya musala nanga. Mais na kokosa la publicité ya losambo te. Obo toute la tolo basambelaka. Kaka na famille ya losambo. Bana ba divorce. Quand la famille a le sambo, bah na stérilité. Bah tout basa nini, basa melaka. Hey. Non. Maman te pardon hein. Pardon. Ya kobenga la mienne. O wa raté na ji et a posa. Wana pesa ba bambote belé.
pe monoko baba ki bomba pe makambo oh yo olingi pe koloba trop baba ki na oni kanga ka pe monoko bomba pe makambo ti ka koloba ongoloba pe wana pe disusu mbota ngo ezongi nango poto balobi kuna moto ayokelaka moto aza te eza te ke leki ayokela yaya ayokela leki kuna eza bongo te kuna ya chacun mutu na ndenge na ye sikoyo tangu mwa mobali oyo aza nini oyo ata ser corps oso azoteya mwasi azoteya ye kuna osakana na telefone aosala baje d'enfant ayi recomprendre libota bande komwana na mosika oyo bande kobanga na mosika ntango akomi pembeni na libota akoti na kati ya famille amoni ndenge bavivaka atali grand frère ya mwasi ana kati ya ekobo grand frère ya mwasi ake kobotisa mwasi mosusu libanda ayebi yango ye moko ya mitali nde naza oyo kutu mwasi kutu nga nalingaka ye te akisa ye moko mutu acheki nga litoyi ayebi yango atali lisusu wapi komba oyo mosusu balobaki na ngai atali mosusu mwana ata na kaye atali mosusu ketia voilà atali pe ketia aboma libala na Pacifique ye toko ya sime po ye pe kozambo ya mwa mulai ketia aboma libala na Pacifique papa Pacifique akoma mwana mawa papa Pacifique ti loyer en église mais ketia aboya yele kwa papa Pacifique amesana na ministère moya ki ba ministère ezate ketia abomi libala ya papa abana abomi libala na papa abana na ye ase remarié ye tokoya na ye sima mama nalobi peut-être so baoyoka boye bakochange siko makambo oyo nyonso ntango kaiva amoni yango akobanga nini eloko akobanga te akuti poto na kati ya libota komonisisi ezalaki awa papa Pacifique nde mobali ya keti papa abana ye tokoya après po foto na mutu moko po to comprendre malamu bana mobimba balingaka lux ouais likambo ya lux ezali awa balingaka lux Virginie abotola mobali ya bato bamama nyonso kaka na kaye yango abotola mobali ya bato Virginie après abi abotola mobali ya bato mama apesaki nga makambo mama apesaki nga ebele bapage ebele boye yo bakisa mwanda mosusu mama bapage eza ebele yango wana mobali ya aksa moye abanga belle famille eza te mama nitu kaka nde olobaki ke orespecte belle famille te orespecte mwasi na yo te orespecte église te orespecte belle famille te bi mama Eliane akorespecte belle famille nini oyo eza na potopoto oyo yaye kokuta potopoto adécouvrir bango ndenge bazalaka akorespecte bango te mpo bango baa na potopoto ale mwana liboso abotisi mwasi libanda ana mwana libanda aza mobali marie abotisi mwasi libanda ala abwana nde mwana liboso abotisi nde to baboye mwana mwasi mwa aza na libanda donc adéconne atrompe mwasi na kati ya ndako ake kobotisa mwasi mosusu api na libanda abisiko biloko ndenge wana yo yebisanga na biloko ya bongo eske keva kobanga bango akobanga bango na eloko nini po asa découvrir poto eza na kati ya ndako aksa akoma kovanda na Afrique du Sud abinde bomoni wana aksa akoma kovanda na Afrique du Sud mobali na ye aoblige ye il faut tokende kovanda na Afrique du Sud na Afrique du Sud aza na 1 mois ya koloba te bakenda na mobali bakoma kovanda na Afrique du Sud. Pourquoi en Afrique du Sud? Pour akendaka kotala mwasi na ye wana ya liboso. Donc aksa pendenga aza wana mama lobi en réalité aza deuxième femme en réalité aza mwasi ya mibale. Pourquoi? Parce que mwasi ya liboso babalaki ye ndenge babala naka bango na coutume na bango ya basud africain basalela ye bachiba onetaka bango basalelaka mwana mobali wana et puis ba divorce te divorce salamate en réalité
aza deuxième femme, deuxième bureau. En réalité, AXA, aza deuxième bureau pa ya Kevin. Makambo so yebisa ki ngai ya bana na okota kuna te. Wana na okota te, wana na tiki, moto bango eza te Mama bana afinga bana te, mama bana koloba mabe pona bana te. Na lobi te mama na fingi na lobi bongo te. Na lobi kaka mama bana na lobi mabe pona bana te, mama bombaka. Mama biso lobi nanga ki mama Elia no moni divorce za makasi na famille oyo. Petite sœur propre ya maman Olangi. Abota bana 5. Na mibali 5. 5 bana 5 papa. Kade moko lobaka bana 5 ba papa 5. Bana 7 ba papa 7. Oui. A divorcé 5 fois. Abota bana 5 na ba papa 5. Donc ils ont les kambu ya nini ya famille. Ce que on a lobby Ndenge nini batongo basambelaka. État d'âme, il faut qu'on ait état d'âme, il faut qu'on ait une délivrance, il faut qu'on ait une repentance, il faut qu'on ait un affermissement. Mais ndenge nini mabota ya bongo. 5 divorces, 5 enfants, 5 papas. Maman Olangi ya bato ya vandi. Na mobali na ye bakufi na ye. Allez, divorcé. Deuxième mariage. David, divorcé. Deuxième mariage. Ketia, divorcé. Deuxième mariage. AXA, deuxième bureau. Deuxième bureau. Nani sous-soir. Virginie, deuxième bureau. Maman abiso a lobby. Virginie tangozoka mobali ya bato. Kolo mobali ya epa ya mama ye moko. Aya ko ebisa mama ye ko funde pa ya mama. Mama tala mwana na yo. Azu mobali na ngai. Papa ya bana na nga. Yo ka réponse à maman. Kota kuna na bergerie kuna eska ba femme pleureuse OK de ko arracher libala na yo. Moi si aza marié. Moi si mon sozu mobali na ye. Mais maman ya mwana lobiki kota na bergerie kuna kota kende osambela okende o arracher libala na yo. Mambongo zebele hein. Virginie abota diba ya bato. Moi satikala na bana misato. AXA vanda akoma na Afrique du Sud. Makambo bana na tiki poza na zeme misato déjà na bana mibale. Mususu to wana après. Voilà. Donc ce que tu fais kia wa ya pona koloba ke bandeko na ngai o nyoso toyoki ezoloba mapona nini parce que eza libota oyo eyebana. Eza libota oyo eyebana, libota bato basambelaka parce que na kosambela na bonzambe il faut bato pe ba yebaka ke Bible bina biso contentez-vous de ce que vous avez parce que Dieu ne donne pas tout. Biso ba Afrique to maka libala libala na ngai na kende oza libala na ngai na bota libala na ngai libala na nga pa ya nzambe libala na nga boye na boye sikoyo bandeko bozotala nga na tuna bino nanu motuna ba mindele basambelaka te mindele basambelaka te mais okomona bavandi libala 60 ans 60 ans de mariage. Bah comme il a une maison de retraite. Au moins moi c'est à 80 ans. Mon bal c'est à 86 ans. Na maison de retraite. Bah habi que tolinga na depuis na école.
tolingana na âge à 15 ans, tolingana na âge à 16 ans, mais batikeli ko divorcer te, basambelaka te. Mais ndenge nini na bato oyo basambelaka, il y a trop de divorces. Bato basambelaka, pourquoi baza na ba divorce ebele? Pona nini? Ba divorce za mingi na milieu chrétien. O bato basambelaka, pourquoi ba divorce ebele? Mindele okomona 50 ans de mariage. Ba renouveler ba vœu na bango. Ba balani lisusu. Est-ce que basambelaka? Est-ce que basambelaka? Mais bato yo baza tongo midi pourquoi? Bazo benga na ba demo, bazo benga na ba demo, bazo benga na ba demo ngo bakindaka te. Po soki totali mama ya biso persona bambula nyoso ya vandi na bergerie kuna. Bengani ba demo, molimo divorce. O ezalaki na kati ya libota na yemo kwa banako baki na kati ya libota sorcellerie, molimo divorce. Bien qu'il y ait divorcé, mais molimo divorce kangi bana na ye. Mais moto yo tozo mona 3 fois 100. Molimo divorce kangi bana. Bana nyonso bazo refaire vie. Aksa nenga za wana. Azako banga ko divorcer. Azako koka ko divorcer te. Pour le kola linga ki mobali. Azape fanatika mobali. Abali pe mobali. Nzamba apamboli bango deja na bana mibale. Ya misa tupe azana nzela. Bano ya azana bango. Akoko bokola bango pe na mobali mususu te. Il faut kaka mobali na ye assumer ko bokola bana na ye. Mobali mususu kwa ko assumer te po bokola bana ya kokuta bango na maboko ya mwasi. Il faut papa na bango moko assumer. Pour semence utaka pa ya mobali. Moi ça portera kaka, moi ça bomba kaka na libomo. Mobali mutaka na semence. Alors bana akoki kolinga ta boma libala mobali muso yako papa na bango moko fo assumer. Il faut bana na baboko la bango kaka bango mibale. Baboko la bana na bango. Et puis soni akokoka te ka boma libala akokoka te akokoka te aboma. Pona soni po ifa telemela molimo ya divorce. Mais en soi balobi mona aza malheureuse. Aza malheureuse. Mobala a commencé sac de boxe. Ko beta ko humilier tout le temps. Comme alobi mama. O moni vidéo na mususu te ubana babinisi o bato babinisi wana. Oyo moi salati rouge mobala botele sous micro. Ba vidéo ya bongo ezebele. Ba bombaka. O monte bala sika ngo vite fait mutabane ko fi kimi si vidéo mbango. Po mona na malamu te. Mais ya bongo ezali belé. Kola Kevin sa eba poto eza na kati ya famille. Ayebi ndenge ni bevaka na famille. Babi divorce. Ba grand frère kinde ko ako aza kutuna moyo ko sa mobali reproche te ke. Ko kinde tala mo ano wana te. O mwasi na yo, o ko linga libanda ta bana linga libanda te. Ya na mo ke ko bota ko tu libanda ngana linga te. Pona nini? Ya no mutabota mini liloba koli na liloba ngako na ibna liloba te. Bo chenga ko cha. Po linga na koma lokola papa ya bino, yoza lokola mama ya bino. Na kosala nyoso na lingi. Abanga ka mobali ka apoui. Malgré aza autoritaire, mais pas mobile. Moi ça la exact. Parce que moi mingi ce côté l'émission partager na bande ko mususu bakota awa batala na pesi bino exemple awa mindele basambelaka te bavandaka bien na mabala. Mais pona nini mabala ba chrétien zakaka bolani na tongo mai kalama bakabona nani na penyel bolamuki o pasteur Jean Bosco bakabona na Sandra bolali pasteur mukuna bakaboni na mwasi bolamuki Joël Tatou akaboni na mwasi bolali kaka na kati ya ba chrétien kaka ba chrétien mindele basambelaka te baza mitema malamu koleka biso o ba chrétien boko tongo beko tonga mindele bazaka bazate 24 sur 24 baza na kati église
mokomona mundele abali mwasi baboti bana mibale baboti bana misato to pe baboti tili weko kabola bango me bato baza kaka biblia na se ya lipeka boy divorce sur divorce oh nzamba batelaka ne libala ya mutu te mutu akosa bino te nzamba batelaka libala ya mutu te nga ndenge na aza boy na osala émission se na bongami ti nde na se na bongami na nga boy avant na ya awa nalambaki deja nalambi nayebi ke mobile na ngai akolia na air boy air wana se okoki il faut na servir ye po eza air oyo ye aliaka naza mwasi oyo teke na ya kosala émission na boma mobile nzala non nde nasi natika ba émission yango te nde nasi natika naza korespecte baprincipe ya ndako na nga je respecte naza na besoin te nzambe tata batela libala te nzambe abatelaka ne libala motu te boya koloba nde bolingi koloba soki nzambe abatela mabala bato po badivorce nyonso tu oyo eza na basala ya nzambe eya pourkui nzambe abatela libala motu te motu mo abatela libala na ye motu ye moko abatelaka libala nana abatela mabala mindele bana baprincipe na bango mwasi ayebi ke na kolamba mobali ayebi ke na kopasa aspirateur mobali ayebi ke na kofuta ndako mwasi ayebi ke na kofuta crédit ya voiture bazo vivre bien na baprincipe na bango bazoyoka na malamu mabala na bango ezovanda bazokoma mibange est-ce que bango mindele basambelaka o nzambe protéger libala na nga ezalaka te nzambe aprotégeaka libala ya motu te nzambe apesaka bénédiction asali première pas yo nde esala deuxième pas nalinga baémission milaye mingi te so oyebi koya moto akanda kotala ngai te mpo osepano na ngai te touti koyoka bongo makambo ya david olangi bamama so makambo so eza nango boye nango tosala nini topartage wana sikoyo nakoyela bino likambo ya apiye awa kutu ketia abali nani ketia bana bakabola gato balingaka luxe normal bakoli na luxe ndenge babisinga balingaka luxe bana bakabola gato na bango ketia boyi mobali abomi libala na ye ketia abomi libala papa ya bana na ye komoni papa pacifique papa ya bana aboyi libala makei kobala mobali oyo ana mwasi mobali alandi nini mosolo po basi bakabola gato mutu na mutu aza na oyo po bango libela na libela moyen bongo sila eza te po mbongo baza nango mpenza mpona lelo tosuki wana ya kokomela nga na se ndenge eza wana eza nzambe nde abatelaka nzambe abatelaka libala ya mutu te mutu ye moko mutu abatelaka libala nzambe apesaka bénédiction nzambe apesaka bénédiction nzambe apamboli yo asali le première pas yo nde koya na deuxième pas soki yo ntongo etani osengi mobali no permission te obimi okei ntango kozonga mobali soko asiliki obali nzambe batela na nzambe opesa mokongo mpo nzambe ayebiki yo oza na mobali na kati ya ndako mpo obima fo osenga mobali na yo permission ke mobali lobi ngai papa lobi ngai na ntongo na kobima ti ba 10 heures boye na kobima okende wapi na okende sika okozonga air nene na okozonga airtel okei pe okende d'accord okende tango okende air okoka na mobali se koki tango kota ndako na air no bengi mobali papa c'est bon na déjà na ndako na koti ndako koti déjà ça va bo oswana la nini bo oswana te oza na besoin nzambe te na minute wana non yo moko na conscience na yo fo yeba ke oyo eza mabe nasala te oyo eza malamu nasala soki nzambe azali kobatela mabala ya bato nde bato badivorceaka te lokola nzambe aza responsable ya libala ya motu te mpo nzambe ntango apesaka adam mwasi ntango mwasi asalaka lisumu kaka ye adam balukela nzambe abi mwasi oyo opesaki nga te adam pourquoi désobéir abi te ezanga te eza mwasi oyo opesaki ngai banda mkolala nzambe alobi embadi nzambe awanga lelo nzambe aboya ndenge bandeko na nga basemiki na nga bakongo baboyaka embadi nakopesa susu mutu mwasi te nakopesa susu mutu mobali
te mutu na mutu apona mwasi na ye mutu na mutu apona mobali na ye mpo na nini parce que Adam azongiselaka nzambe maloba ntango basalaki lisumu abi eza na ngonga te eza mwasi oyo yo opesi akizaki nzambe te abi donc afote yo topesenga mwasi oyo mutu makasi ake koyengayenga na jardin d'Eden nga kutuna na simbi bateton te nga kutuna na todagi te ye wana ke aye awa nanga ye kutu mutu alekisanga ke oyo eza banyonyo oyo eza boye awa kosa boye ake koyebela makambo basi ake koyebela makambo ngapi na libanda Adam mutu alekisaka Eve kibuki mwasi na mobali te mutu alekisaka Eve kibuki mwasi na mobali ezali nyoka oyo ya kutanaka na kati ya zamba mutu alakisaki ntango alakisi ye pa ye kosala nini aye kolakisa Adamu mpona lelo tosuki wana que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalisa kumuna nzambe adibesone bana betu bonne journée. On se dit à tout à l'heure. Boka matabi popo. Bye.